Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des choses de Denar TV. Soko Talinga Pele Lomba la Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des choses de Denar TV. Otalakaba réalité, Zole Kanamokili, c'est très important. Maman Nabiso a baigné na des choses de Denar TV. Maman Lobby des choses de Denar TV. Merci pour les émissions de vérité. Merci pour notre initiative, il y a une émission de vérité. Et ça la bien à Katia Mabota. Voilà, nous on est là des choses de Denar TV. Rien que la vérité, rouge comme rouge, noir comme noir, nous on est là. Quel est maintenant le problème avec la maman? Maman benga lobi des choses de Denar TV. Zoa problème nanga loba na chaîne nayo. Oye bisabande kobayo kabaye ba mambo zo sala manakati ya mabota po ba oye komeli bangote e komela pe bangote. Voilà pourquoi tozo senga ba sujet, c'est-à-dire yo pe benga des choses de Denar TV. Pesa biso sujet ya bien ya vrai. Toye bisabatu elongo la batu na ba erreur et kozala très important na kangi parenthèse toke na sujet. Maman lobi boye. Maman za femme mariée. Babala na ina mobile nae mariage légitime, c'est-à-dire bacha penda lo pete na musapi. Maman baboti bana 6 na papa. Mwana liboso aza mwana mwasi. Quel est maintenant le problème? Mwana liboso oya mwasi wana. Papa na yeye moko abukutaka ye. Nous on est là. Je me fais comprendre ou pas? Na répéter, na lobi boye. Mwana ya mama ya liboso ya mwasi. Papa na yeye moko abimaka na ye. C'est-à-dire papa na ye moko akushaka ye. C'est-à-dire papa akushaka mwana na ye ya mwasi. On est là. Papa oya bimaka na mwana na ye ya mwasi asalaka mwana na ye ya mwasi makambo ya mwasi na mobile. C'est clair et net. Toke na lisolo. Maman lobi boye atikala koyeba te problème nini eleka na kati ya libota parce que combien koza la possible papa na mwana babima. Yaya na fungoli nano parenthèse mususu rapidement na tunika ka question. Est-ce que za kindo kitoko loka? Mwana oyo boti. Obanda ko bima na ye. Mwana oyo boti. Obanda ko sala na ye sentiment ya nzoto. Esprit wana eza nini? Eza ko loka to kindoki juste question. To répondre kaka biso nyonso na ba commentaire. Kangi parenthèse tozongi na sujet. Mama lobi nzoka mwana ye na ndako abimaka na mwana nani papa abimaka na mwana na ye na ndako. Mais secret bima kindenge nini? Toke na détail. Ba vivraka na kati ndako wana nzoka papa ndenga za kana mwana ya mwasi papa asalaka musala quelque part problème o eza na Angola na Palanka Angola Palanka bandeko ya Angola bat baleka na Angola bayebi côté na lobby isika ezalaka Palanka ba lobby voilà na Palanka Angola a vivra na kati ndako na bana na nzoka mwana moko ya mwasi ya liboso akomisa ye mwasi na ye koloka ba vivre ka mama ye barate mama qui dit ba comment pe moi ça cause na idée à kukanisa que non mobile nanga abimana mwana ya boti c'est pratiquement impossible. Quand on a vraiment maman ça une raison pour ne pas vraiment comprendre parce que comment okiko vanda na ndako mwana o boti na mobile na yo abanda kubimana papa na yemo est-ce que tu peux avoir cette idée? Je crois non, jamais. Yango to tuni boyoka deuxième parenthèse na fungoli sous parenthèse au kaka pour comprendre to lobi boy soki ba sui mwana mwasi na papa oya boti ete tolobi po aboti ete asuye bongo yo siko papa oya boti yo asuye ndenge nini koloka kokamwa kindo kitokangi parenthèse tozongi na sujet babandi ko vivre kaka ndenge ezalaka papa vivra na mwana na kati ya ndako na kati ya famille moko nzoka papa esika kenda akosala chaque samedi mwana bima kaka landa papa mama pe na ndako ayebaka te bo ata pe alandi papa na ye c'est normal alandi papa na ye eza na problème te c'est normal nzoka chaque samedi papa après boulot alexara mwana na dienga chaque samedi après boulot mwana dienga oyebi dienga na hôtel c'est-à-dire amimaka mwana na ye chaque samedi na hôtel akenda kotafu na mwana na ye ya mwasi makila na ye propre oye moko aboti akenda kotafu na ye chaque samedi na dienga. C'est-à-dire chaque samedi mwana ya sotara dienga. Chaque samedi akotsaka mwana na hôtel, abukutaka mwana na ye, atafunaka mwana ya ye moko. Chose grave. Ba continuaka ayeko koma na moment mwana ya komi na zemi, mwana oya ye moko papa che mwana na ye moko zemi. Ba problème on a si na yoka ngo voir même en France, na yoka lisolo moko ya boye. Papa moko bakanga ye na mwana na ye azao tafuna mwana na ye moko bakotsaka ye prison. Mais tout ça, toutefois, il est comme en France. Bandeko baeba masolo bien, na banzi baebi lo na lobby, to sauter to zawana te na fungoli ko apoye ba kezana batata ya ndoki ya marque ya boebele. Mais loko akoka mweza kanini po banda sentiment na mwana oyo bimisi na makila na yo moko, c'est ça ma question. Sentiment ona eko matayo ndenge nini? Sentiment po matayo na mwana oyo moko boti.
obimisi ye na libumu ya mama na ye, aye na maboko na yo papa, osimbi ye bokoli akoli, akomi mama, to akomi mwa fille ya 14, 15, 16 ans, yo moko papa na ye obandi kotafu na mwana wana. Na tuni question, sentiment ne banda ande nini? Kokamwa, koloka to kindoki, na ebite, toke na sujet. A vivre na mwana. A vivre na mwana ye, aketi na niveau ache mwana zemi. Mwana komi na zemi na ndako. Mama sere mwana ya mwasi, nani ache yo zemi? Mwana lobi na ebite, papa lobi mukolo komeka koloba. Yango bato nyonso basala rabano. Bazaraka na condition moko bapesa rabano. Soko meki koloba na koboma yo. Oboma ye su ndenge nini? Okoboma ye ndenge nini yo zuye loko a mwasi na ombo. Aloba te ndenge nini? Okoboma bino nyonso kaka soko meki koloba na koboma yo. Soko meki koloba na koboma yo. Okoboma ye po ebike mambo sali eza mabe. Papa bimana na mwane ache mwane ya mwasi zemi. Mama tuni mwana ndaku zemi eza ya nani? Mwana lingi koloba te ona yebi mobali te. Yoka intervention a papa. Botika ya vanda. Soki mobali zemi emonani te. To soki nani zemi emonani mobali te. To sa anini. Botika ya vanda problème ezate. To roboko la kaka mwana. Papa zo prendre le devant ya ko intervenir. Batika mwana na zemi wana ata mobali emonani te. Parce que papa était conscient que zemi eza na kati ya libuma mwana na ye eza ye moko papa mutache mwana na ye zemi. Tala kindokeri. Oye lobi nango papa José. Kindokeri. Wana kindokeri yaya. Papa lobi botika ya vanda ata mobali ya monani te problème ezate. Botika ya vanda wana toroboko la mwana. Wa zemi ekoli mwana botami. Mwana botama boye elongi ya papa 1000%. Yaya 1000% po 100% muke. Ebi bana mususu. Alandio c'est-à-dire na koloba. Na minu. Na zolo. Na misu. Na matoi. Na mbunzu. Na mandefu. Bébé abotama na mandefu. Juste rire. Voilà. C'est-à-dire, bébé alandi papa oyo complètement. Miss Zolo. Oyebi bano bazara soka botami. Ba expliquer yo te o tali ekarabwe. Oyebi ke mwana tel. Voilà. Mwana ya boti mwana bébé moko akokana na papa na ye tout à fait son père. C'est-à-dire akokani na koko. Tobenga bongo. Akokani na papa ye moko. Mwana botami papa zalaka te zemi o ezaka na mobali te. Papa lobi batu nyonso bazoka mwana alandi papa ya mwana alandi papa bi mais c'est normal. Mwana azana makila na biso penda ya famille. Akokani na nga penda c'est-à-dire penza makila ya famille mwana alandi makila penda ya kote na ngai. Yoka kindoki, yoka buzoberi ya. Papa azo défendre makambo ya ebi na kati ya mutema. Abi c'est normal mwana ayeka ko se compléter na famille akoti kaka na famille loko ape papa na ye amonana te ndenge pa bimi na elongi kaka ya biso moko na famille problème ezate mwana tikala na famille mwana wana azobokwa na famille na papa c'est-à-dire papa azo lala mwana na ye ya mwasi na kati ya ndaku na ye moko papa aza marié abala maman na bango avec 6 enfants baza na bango actuellement 6 enfants famille composée de 6. Mwana liboso nde ya mwasi o papa ye moko atafunaka. Ache mwana na ye zemi, mwana ne aboti, na kati ya ndaku mwana kokani kaka na papa ye moko. Papa lobi loko mwana bawanga na zemi na ye papa amonana te problème ezate to kotisi ye na famille, abakisa makaka na kobokola ye. Nzoka ba intervention nyonso papa andaye kosala po ayebi ke yende asali mabe na kati ya vie ya mwana na ye moko. Kokamwa yaya, o ba problème nini ezana mokili. Et comme ici mingi, atanga na kamwe lisolo, oh na kamwe, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a un zolo ba mikonyo so mama. Lingaka bana no abasi balandaka des choses de Nar TV. Et kozala bien. Tant ozolanda ba masolo abwe, vandisa bana na ope ba yokaka. Soki baza ya mike, c'est-à-dire zwa éducation na bango dès le bas âge toloba ki on a ba émission eleki. Soki baza ba o basi bakoli, mama lingaka papa, lingaka bana no balandaka ba émission o biso tozo sala. C'est important. Pour éviter les dégâts dans la famille. Voilà pourquoi tu as la émission. Oye comme une famille mususu ekota na famille na yote. C'est ça notre ambition sur des choses de Nar TV. Des choses de Nar TV, vérité sur vérité. Tout à fait sujet. Ba vivre ka. Papa ndimi mwana na boko na famille, mwana kokani na papa, mwana kokani na koko na ye. Koko na ye te, papa na ye. Mwana kokani na koko na ye makasi, akokani na koko na ye na misu, akokani na koko na ye na munoko, elobeli pe kaka ndenge moko bebe alobaka. Kokamwa.
batu ba sepeli bo mwana vanda na famille lokola pe papa amonana te. Na sima mikolo ka ndenge ezalaka mama na ndaku leki na ye ya mwasi auti mboka aye. C'est-à-dire maman a bengisi leki na ya mwasi auti na mboka aye. Leki ya mama pe azalaki ka mwa fille azana nupenda jeune quoi. Aza fille abali na nute azana nu ye moko auti mboka aye aya ko vivre na yaya na ye na Angola. Na kati ya ndaku wana kaka. Yoka sko scandale o ezoleka na kati ya famille o mona papa ndoki. Il y a des papas ndoki yaya. Il y a des papas ndoki. Papa ndoki leki ya mama auti mboka ye. Ba vivra na kati ya ndako. Ezalaki na moko mususu mwana o ndenge abotaki azalaki na trop jeune classe ekatanaki tango azwaki zemi tango asisi kobota bazongisaki na nzela classe. Mwana oyo azongai classe. Bébé ba garder na famille azokola babi bon lokwa papa monani te to garder bébé nzoka papa na yende koko na yemoko ana ndako nde papa na ye. Voilà, on est là, c'est clair. Ndeko nani leki ya mama utaki mboka ye andi ko vivre na bango na kati ya ndako moko. Yoka problème lisusu ya grave o papa o yake lisusu ko sala. Papa o akomi kolanda leki ya mama. Yaya. Mama na bango balaki otafuni. Mwana ya moko oboti makila no moko otafuni tina niveau obotisi ye mwana. Secret bombani. Leki ya mama uti mboka ye. Olingi lisusu otafuna leki ya mama. Yoka moyibi ayibaka 99e jour 100e basimbi. Voilà, papa yibaki trop 99e jour ekokaki 100e basimbi papa na maboko. 100e ezaki nani? Leki ya mama oya uti mboka. Leki ya mama uti mboka ye kaka ndenge ezalaka na ba coïncidence papa aza na ndaku mama déplaçaki oya mwasi ake musala bandeko mususu bapanzani. Papa ye aye kokuta leki ya mama na ndaku na chambre alalaki. Papa akoteli leki ya mama na ndaku. Banda kosimba ye na malombo. Banda kosimba leki ya mwasi na ye na malombo. Asimba mama na malombo. Alekisa mama maboko na kumfundu. Mama, mais leki ya mwasi abi meche. Semeki, comment yo kosimba nga boye? Nga naza leki ya mwasi na yo. Bien que je suis encore trop jeune, mais naza leki ya mwasi na yo. Kompe na okoza lokola bana na yo na kati ya ndako. Kompe naza lokola mwana no ya liboso ya mwasi. Tu peux pas me toucher jusqu'à ce niveau. Oki ko simbanga boye to simbanga na malombo okitsa maboko no na kumfundu na nganga na likolo ambeti non ezalaka te. Papa lobi boye limbisanga na langwaki limbisanga na langwaki na kosala lisusu te. Elekani la deuxième fois papa ye lisusu alandi leki ya mama même chose. Tenter de toucher ozolanda, tenter de toucher na malombo kumfundu tout ça maman obi jamais. Ça c'est la deuxième fois. Si on continue encore pour la troisième fois, je dirai à ta femme. Leki ya maman akebisi abi soko meki lisusu ça fait 2 fois. Soko meki à tout rôle. Moi si na yo akozala au courant de la situation. Nous on est là. Leki ya moi si aboyi buzoberi. Mais c'est ça. Yango tozolo baboye. Biloko nyonso dès le début. Tango e bandi. Oyebi ke o mobali ya mama. Oyebi ke o mobali ya yaya. To mobali ya leki. Boya yango na e bandeli yaya. Boya ngone ebandeli po soko mitiki kako kwei yo komona ngo eza secret même kole ko bima yeba ko panzi libota mobimba o panzi liboto panzi bato panzi foyer ya bato yango tozolo bana o bazo sala mamba boye na kati ya ba famille bandeko na bango eza mabe bazo yelo babiloko aboye ondimi o sali yango menasi mo panzi libota mobimba ezo sala bien te yoka oyebi basi o ba utaka mboka bango pe bazalaka mayele makasi mwana mboko ko soye na loyenge te otafune kabwe na loyenge otafuna te bana mboka ba lokwa bana Kinshasa te bana mboka ba lokwa bano bakola na ville te bayeba trop non bana mboka bazana comment dirais-je bana mboka bazana respect bobenga ni bozito bazana bozito moko ya jeter respect de soi. Mama oya uta mboka leki ya mwasi uta kimboka leki ya mama uta kimboka respect de soi yaya ba kinoise to biso bato tokola na ville des fois tozala na respect de soi te bato mboka bazana respect ya jeter mwana mboka ko soye kaka boye te ozwa eka na luenge bo tafuna ye non mwana mboka bi oki ko tafuna ngate c'est impossible naza leki ya mwasi na yo par rapport à mon âge naza lokwa bana o yo boti yo ko tafuna ngate comment ko yo kotela nga na chambre plusieurs fois ça c'est deuxième fois soki c'est répété 3 na ebisi mwasi na yo papa abilimbisa ngai na langwaki yo langwaka kaka eleki mwana papa zo akendaki classe azongi nani mama leki ya mama abengi mwana ya papa ya mwasi oya botaki mwana na papa na ye
Abengi abiya kana ona sola na omuke. Tala nana ba problème ezo le kananda kuna bino mais ezo sala nga bien te. Papa na yo azoya kolandanga na chambre soki na lali na sepelite na ebisana nu mama na bino mena ebisi o mwana na ye ya liboso ya mwasi. Papa na yo azoya kolandanga na chambre soki na lali. Ce n'est pas bien. Nga naza leki ya mama na bino naza mama leki na yo. Na okoza appel lokola mwana na ye na kati ndako par rapport ya âge nanga. Comment okokotela nga na chambre ayaka kosimba nga malombo. Alexa nga maboko na kumfundu. Ce n'est pas normal. Ayebisi mwana papa le bien bon. Tiens, c'est comme ça. Mais maman leki nga pe na ana likamona moni foka na yebisa. Ndenge yo lobi ayo nga na lobate, nga pe na zo yebiso ya nga yo pe ko lobate. Nous on est là. D'un côté, moi, on a pas sali zoua, c'est qu'à comprendre que papa, mobomi, au swanga, au botisanga, moi, na kati andaku, maman ya botinga ayebite. Ayebisa moi na soko lobi na kubomayo. Moi na zoebisa papa, toti kamakambo, naza moi na oyo boti. Papa lobi niet lokuta. Ngana oko tikote, ngana tiko. Ona oko tikote. Papa, moi no ya yo moko. Ozolo bako oko tika yete. Oko tikete ndenge nini. Ozo swa mama oya boti ye mwasi na yo na ndako. Osui mwana oyo moko boti ye pena mwana na kati ya ndako. Tobenga mwana wana kokoloka mwana to komboni boko pesa mwana wana. A vous le clavier pesa bisoka ba commentaire. Papa lobi yo na oko tikote na kitoko za nango jamais mwana oyo boti. Olio landa ta ba ndumba landa ndombolo libanda okendo swa ba ndombolo. Oboyi ko swa ba ndombolo libanda oye ko swa mwana ya yo moko na kati ya ndako. Buzoberi ya kindokeri. Totake sujet. Mama leki abisi mwana ziana ebiso mambo ya papa asali. Mwana pa abi mama leki zelanga pena ebiso makambo o papa asala. Me yo pe koloba ya ngate ndenge yo binga pena loba ya yote. Mama leki abi loba. Mwana ebisi mama leki na e vérité ndenge nazalaka awa. Papa na ndaku nde aswanga ndenge nazala muta pasola ngai. C'est-à-dire muta déviergeanga eza papa. Tito vanda kabwe ndenge nazwaka zemi c'est mon père. Ndenge na ye kobota ndenge mwana nga zabwe eza papa na nga muta botinga mwana oyo. Tata na ngande mutabotinga mwana o mwana obozo mwana nde bolobaka mwana akokana na ye eza mwana na ye moko. Scandale. Mama leki alobi d'accord na yoki na koyebisa mutu te. Mama ya mwana zongi mama leki avanisi mama mwana. Alobi boye. Naza na problème moko ifona yebisa yo to solola. Mais likambo ya vana loba ngona olingoza ayo moko te. Na kolingo benga noko aya. C'est-à-dire un responsable azala pongana lobalikam na ngina yebisa yo ezala na témoin moko akozala zoyo ka ba bengisi noko mwana ba sali rendez-vous ba yeko kutana ba bengisi noko mwana ba ke kutana quelque part. Mama leki abimisi ba secret bandi ko expliquer nanu oyo papa sala ye na ndako soki na lali mobali na yo ayaka kolandanga na chambre asimbaranga na malombo akitsanga maboko na kumfundu na kangiye deux fois aloba nanga pardon eza quit na langwe yaya yo quit no etinda koka ko kefinaka bana basi malombo quit na yo etinda kaka ko kendo simbaka bana basi na bakumfundu ke ba okozwa problème tutake dossier yoka. Aye ko expliquer pour la deuxième fois mwana oya za anandaku mwana o mwana no abota azaka mwana mutu mususu te mwana mobile no mama piqué crise sur place. Mama piqué crise sur place. Mwana wana za mwana mutu te aza mwana ya mobali na yo sadi mwana na bino moko aboti na mobali na yo moko aboti na papa na ye moko ya makila. Mama piqué crise sur place. Famille yindi. Mama na papa baza batu babalana bachalo pete na musapi. Par après, maman tango baye ko kita mwa muke crise esili baye ko vanda libota. Ezalaki ke maman bakabwana na mobali parce que ba de yana bana 6 famille selon ba coutume yaya. Tuebi batu na batu ndenge ba coutume na bango ezalaka mais biloko msusu so boyebi nzambe eza biloko eko continuer de susté. Selon famille baleki na koyoka na kobongisa. Balongoli kaka mwana wana o papa na ya botisaki c'est-à-dire balongoli mwana na koko na ye wana. Mwana ya botaki na bébé wana balongoli bango na famille. Batiki mama a continuer libota na ye na bana 5 na mobali na ye vie et continuer mais mwana o papa botisaki na bébé wana balongoli bango na famille wana ba ke vivre pas banoko eza mawa na makambo ezo sala na mokili ya eza mawa siko question eza ni na fungoli siko ba parenthèse oyo ba mama bokoleka na ko comprendre oyo ba papa pe bokoleka na ko comprendre to tuni susu boye. Bano ya basi, tozo tuna kaka question na bana basi parce que plupart des cas et des problèmes ce n'est que les mamans, les filles et tout consort. To tuni boy. Soki papa suyo po abota yo te tolobi non asuye po abota ye te. Bongo yo siko papa abota yo asuyo ndeni.
kindoki tokoloka kokamwa yaya na kangi parenthèse makamba kokamwa soni nkolo yaka mokili ekufi tolobi boye papa sentiment nini yoki komata yo na mwana oyo oboti makila na yo oyo ezotambola na nzoto sentiment nini ekomata ata alongoli bilamba omoni ye ndenge babota ye omoni malombo na ye na tolo ndenge etelemi otali ye na kumfundu na ye ndenge babota ye soki batelemisi ye liboso no sentiment wana ekomata yo ndenge nini po oya komata likolo ya mwana oyo oboti c'est ça la question yango nde ba question to wana kati siko ya sujet oyo totuni tolobi boye na lobi boye mwana oyo boti ata akwesi bilamba na nyonso na liboso na yo muto boti ye est-ce que sentiment okiko mata yo question parce que soki sentiment matio kende ba kendo sambelela yo kende ba kende ko sambelela yo ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste et totuni question boye mwana mwasi papa oya boti yo po ya ko yebso mamba bolingo na matoyi sentiment to affection d'amour wana e yaki ndenge nini na bomoi na yo na bokati na yo ya bomwasi po olingana na papa na yo bon d'accord peut-être abandaki dès le bas âge d'accord mais tango koli pourquoi continuer de tels actes c'est ça nos inquiétudes ba question eza wana parce que bilo musu mutu okolo ba ke basala ki oda l'ignorance mais tango âge ya mutu ekola ka conscience yaka pourquoi pas arrêter kaka bakanga kabino soki bakangi yo nde mambo ekebimi donc soki bakangi yo te c'est-à-dire oko continuer ndenge wana parce que ti mwana akende bota na papa na ye akoma ye na âge avancé parce que moi si so alinga bota ki au-delà 14 ans de moi si akobota mais mwana moi si au-delà 14 ans au moins okoza na conscience que oyo aza tata na ngai eza question eza nini ba problème oyo yoka benga des choses de Denar TV na ba situation ya boy tolobela ba famille ezwa maele ba mama balamuka ba papa balamuka tolongola satana na kati ya mabota tolongola ba satana na kati ya vie ya bana nzambe c'est ça voilà pourquoi to sala ba émission boy maman na biso abengi abi des choses de Denar TV merci na ba émission de vérité ozo sala eza très important ba émission ozo sala voilà pourquoi nga pe na pesi yo loba lisusu kaka c'est-à-dire yo peta ngoza na ba problème ya mabe o moni ke ko za la bienté pour na vie ya bato benga numéro des choses de Denar TV yango na gravé na WhatsApp tindelanga ba info benga par téléphone WhatsApp na koyamba oto solola voilà kobosa na te émission des choses de Denar TV na suka partager kolinga te ba émission bo bombi oyoki yo moko eza na famille mususu na ndeko mususu pa za na besoin ayoka ba émission boye po mi longola na ba erreur ami longola na ba danger ami longola na esprit ya diable o ezokanga mabota parce que o eza ba esprit ya diable e kangi mabota bato ba osala bloko sous ignorance des diables partager émission pesa maman mususu pesa papa mususu pesa pe famille mususu pesa ndeko mususu ayoka et cause l'important ko bomba ba émission boyete pesa batu batala pesa batu bayoka c'est très important to longola diable na kati ya mabota voilà tindela biso ba information na des choses de Denar TV ko hésiter te numéro na ngango wana benga solola to solola ndenge bandeko bazo benga o na zoloba ezanga te kasi eza bino nde bozo pesa poto kebisa ba o ekomeli bango na nte yoka des choses de Denar TV vérité sur vérité ni pour ni contre rouge comme rouge noir comme noir nous on est là ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché émission mususu ezoya ciao Denar TV pona koyoka bansango sango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba Des choses de Denar TV pona koyoka bansango basango ya mboka ye basango ya Afrika ye basango ya Europa ye basango ya mokili mobimba